Bandeko balandi émission to solo la yango na mamuro na pesi biso bambote bisika to zali ba chers internautes na biso bandeko ya Océan du Congo ainsi que bana bilaka TV ya mamour a pesi biso bambote sika to zali ya mamour mona moso atombola nzamba Israël nzamba lola na grâce pengolu oya sala biso po ete kolala kolamuka ezali habitude wana yozo mona nganga na zomono ezara vraiment sujet ya kokumisa nzambe bandeko ya mamour lelo ya mamour aeli biso nini na mokona lelo ya mamour aeli biso réalité moko pe vérité moko ya pasi na mawa oyo tokutana kinango bongo lobby tango tokende kotala bongo mama na biso mama Océan du Congo wana na hôpital ndeto kutana kina mwana mbali moko na nzela bandeko vraiment ya koloba mingi pa ya mamour ezate po mingi boko yoka mais nazo senga mingi na bandeko bolanda mwana mobali oyo bolande na bokebi bolande vraiment na bokebi botia pena misu pe matoi bolande e malam parce que loko ezo sale bongo azali su yete azali su loko ngai na yote mutu eza ya kobeba donc tango zo landa ye luka oyeba sikoyo eloko nini esali ke mwana mobali wana akoma boye na yebi ke bato ya mayele bazolanda biso na minute oyo ndeko na biso ya mobali oyo atelemi liboso na bino bandeko nzamba za wapi justice oui justice nzambe ezali pe ezalaka na tana ngo kasi justice ya mboka na biso Congo ezali wapi ya koloba mingi ezali te bolanda mwana mobali na bokebi un grand parolier ya mboka na biso Congo bandeko aza parolier asali na orchestre lelo ba musicien na biso ebele oyo bakomona mwana mobali oyo c'est un jeune ya lemba mwana mobali oyo aza nanu na mayele na ye eza nanu kasi un étranger aye pona kobotola richesse ya mboka na biso parce que garçon oyo azali béni o bozolande na minute oyo aza béni parce que aza mayele aza parolier malgré muto ezali suyete mais bokoyoka bino mo ndenge azoloba bino mo bokoyoka po ye moka beti histoire na relater histoire na ye ndenge nini makambo yake kokomela mwana mobali oyo bandiko nanga aza parolier alobi na kotuka kana kokomate po awa na mboka na biso parolier aza na ye na kwanga malonga te akoyi kobeta na ye akepa oyo a négliger mo eloko ne apese mamsu $10 mais ye moko tanga kotikala alambi yango abimisa ngo ya lele yango bambongo ebele abi bonga zobika te na kene kobika ta na boulangerie botala likambe komeli parolier na kati ya boulangerie bisika ya kenda ekoluka kwanga na ebandiko na ngai pasi na mawa libota na eza kolela pe moko akomi lokola mutali boma na nzela batu bazali kolanda ye kabuya wana soki osepeli kolakisa biso ekopesa biso esengo makasi bolanda image oyo na bokebi comme on a artificiel les réseaux du peuple naza artiste musicien chrétien naza pe joueur na betaka balle na format pe artiste ebele babima pe malgré baida nga te mena nzela ka nzamba pambola nga na tananga naza mutali boma te soko moninga na hôpital awa nayaki kotuna prix ya scanner et pas docteur international bame kopesa nga prix ya scanner po naza na problème à moto na perte ya mémoire na moto nazalaki travailleur na boulangerie mazo na rabeti maseki na salongo nazobeta lisolo ya match ya 98 na novembre 2011 libanais moko travailleur patron aye na libende ya revue des eaux abetinga na moto abinga nazotia makelele abisinga yo makelele tumba mapa congolais o bakaka bale nazo revue na kotia mapa na fo mundela na tio ya mulai ya revue des eaux abetanga na moto ndomo na bukana bambu mazolo nyose koyanga nasali 10 ans na okasola biloko te nalala apongite nana mbuma makila ya munene na cerveau nanga ya omwe luka lisongi nde na kotu na prix ya scanner po mutu na ngeza kilo nde batianga mabanga na kati na tikala ka boye wewe tuna prix ya scanner zo sunga yo to kandi ngo tamu ndila ko singa mbongo nde olingi omilukira lisongi bongo nazana besoin lisongi na zo solution so nazana ba preuve loko ba scanner wana ko sunga pe na justice comme l'état oui comme état de droit ça nazana besoin bakanga libanien na futanga mutoki nanga nandole sa famille na sala lisusu te na yembela nzambe na église libanien wana azali azotambola na 5 kombo na Congo 5 kombo wana eza mascara lokuta kombo na ye soki pembe kombo na ye tata kombo na ye ya mukolo kombo na ye grand-père kombo na ye talamako ok vrai kombo na ba libanais mais c'est Ali kombo na ye Ali yem tabetange bende na muto ndo mo nazo souffrir boye yo nazo senga na bakonza mboka basunganga atake bino ba mama
na mawa nzambe bato basungaka babola. On a justice au bino bokendaka tango betaka yo bambu manzole kweli. Merci. Réaction. Merci. Il y a justice na biso ezala ki ndenge nini réaction. Justice congolaise a vraiment na passé. Justice congolaise a évolué na même mondele na société na bakole na venir ba grand frère na Roger Ngando, le grand parolier à BCBG. Na funda mondele na kuna na bakole na justice kuna na société. Mondele na kangisi mondele après 5 minutes mondele wana sali nini. A fouti 25 bak ya mapa ba kimisi libani wana. OPG kimisi libani wana po apesi bak ya mapa. Ngai na surtout ki mondele ayo zonga na musala. Nga na tikali libani aye na musala. Bapesa nga suite, bapenga suite ite ba négliger nga. Merci. Na comment on appelle? C'est ça. C'est ça. Na comment on perd ta mémoire, na la rapongite. Ndo moni awa ndi naza na vivre na ba temps. Soki mali les ama kasi na senya makila mai mingi. Na zolo ya mingi. Soki moya makasi likolo mbuma makila naza nango na cerveau. Eninga na lokwa mbuma avocat na kati. Naza mbuma makila ya munene zala ekutu rouge comme chocolat. Pona kota mingi baskane libanien naza. Elo na comme na mona série na justice na biso te un étranger na mboka nanga na kumisa ba joueur à RDC. Na kumisa ki Mamale, na kumisa ki Jean Mukulu, na kumisa ki Bakaso, na kumisa ki grand joueur lokola ba trésor loi match 98 mundela ina tueur révidezo tandenga salanga. Pona kumisa mboka nanga libania zo betanga libende na moto pona kumisa ba joueur à RDC yango nazo telengana pona yoki yo wana ndingo zo ba ke ko za pe musicien na artiste na binisa mboka chaque année siko big binisa mboka chaque année na sala ibele oui merci maman les grands journalistes internationaux ngam na sala ba cri lokola na kenda ndako koko kisegede na utanda koko kisegede koko kisegeda tunga koko lingine koko kabelinga ba wewe na koma bikumba kumba wewa yayo bana ba memi wewa après dakumuda yeko ibanga krinanga abwaki yango dakumuda matina wewa bana lemba ba matina wewa na bin samboka na 2011 créé wewa ngam na komango mais dakumuda mtalela ngombongo na se retrouver na eloko te après quand na katia krinanga yayo wana quartier la te ibinga binda baze yayo binda baze yayo sigiyayo kimanzeza sigiyayo kimanzeza igota nzambi atika mbongo na Kongo yo na binisa mboka ba krina nga na sala yango wana ba bloquer zebele soko poser question na répondre ma kambo zebele ko bato no sezo ba oyo sungi obinisi okebo ezo mwateke ba fe musuba ndimote ko mona ka perte ya mémoire lelo banje moni moni ke zali sikene banje mona ba na sala ba na pesa na est-ce que Kofi Olomide yebi ke batri wana obina ke za ya yo pe merci de la mutu to l'équipe te za na ndela mutu te na créer maele na ngamo ba ba yibanga na sa ba bleu quoi mascara et amadota la sida drummer à Fabrigaz ngam na l'accès drum musicien nga na formé une église les messagers 1997 na kende pas Fabrigaz musicien nga siko ngai na yena na formé drummer à beta caché nga na l'accès drum na 1997 na église les messagers la commune yanga ba venir Massasu numéro 45 na formé drummer nga liboso Ivry akiminga na bonzambe akebete pas Fabrigaz a bête album à Yamado Mascara et Yamado Tala Sida Mascara a commencé la mokilnga zaka chrétien ba pesangé le côté baza benga après na o sala ba Evre na Bilti Sumboka na seba blog na pesa Bill Clinton je suis congolais je m'appelle Frisele mais là que rigole ban santé que rigole je suis congolais je m'appelle Frisele mais là que rigole bon santé bapesa ngai eloko te na binisa mboka cri ya kergol na bana Congo bayebi ngam na salango napesa Bill Clinton cri wana te me bayibanga koyiba
na sala kango na banzela ka ndenge zalaka bat bayebi artiste te kokende pas mise nene nde na ki sikoyo et pas grand poète Edouard Congo na ngam na yo beta drum frakata na ma mère drummer et na sali test ya sans sévère libala moki zalaka te kitisa motema meke ba rendez-vous manqué ouais lo matana komiko banga oh na beta album a V12 ngam na sala test mobimba ndomo na confirma grand drummer nde doa Congo abimisanga drummer na ina comme travailler na doa Congo après na yo ya na mémoire ye frakata ngam na beta drum frakata na ba répétition ya album a V12 premier nzembo a V12 déjà malembe malembe anga mukulukulu mame et oza chrétien naza chrétien na utana mokeli na bongo la motema de banzembo na ba musicien baza pona no kendaka na tapa ba musicien chrétien te peut-être ba kosunga yo ba musicien chrétien pour pesa ba musique peut-être ba ko pesi bango ba kosunga po zo oza chrétien merci parce que les musiques nyoso zo lo créer autre zo mona ka merci les grands journalistes internationaux na utana mokeli et na sali Ivril drummer na ngabeti amado tala sida drummer na na formé active ninga ke parfois bugaza beti drummer ya mascara nde na commencé la score nzambe na tiki mokili ko na beta ba oui peut-être pende bino bozala kana poko lisamaele no kene ko simba mo biloko moko boye ko bouger yo ko sala o boye bato batiki na simba kisite na botama ko kaka ba tro ba ne ko pesa e ya kena ndia mbongo do ko pesa ko te est-ce que ko ni do ko ngebio do ko ngaza président na papa na ya na pesi ya nimbo théâtre. Je salue tout le monde là-bas à commune de Salongo Lemba, merci. Doa Congo aza leader nanga yemta zwanga na orchestre ne nakuta 7 drummer ngana komi 8e drummer na bi meilleur drummer ndena obeta ba drum fakata. Tutuka te yesko comme yazala kanga na travailler batterie na comme na créer na ebeka na obeta premier album na na kati ya orchestre na leader Doa Congo grand accompagnateur a ebi guitare makata en expérience. Na ebeka suna beta album a Doa Congo tokeba poto na tambola mboka mobimba siko ya komozwa marché to travailler te que la Koffi Olomide ndé na studio mta beta drum frakata Cambodge mais nga créateur nango ngam na créa batterie na ye frakata kene 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 makudila ma amama makudile amama makudile les grands journalistes moi la poto kene 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 makudila mama amama makudile igota nzambi mbongo makudile tobina libonda se yoyoyo igota nzambi tobina libonda se yoyoyo ngam na beta drum fakata Congo mobimbe yebi mais nazo eloko te parce que leader azozo ba art na biso atekela Koffi biso tobika to ke mikili ndo moto se retrouver na ba passe. Ok, leader azozo na bini samboka na bini sumboka na 2011 yeah mama ngana boya lemba mboka nanga yeah mama ngana boya Congo mboka nanga afisela bimisa bango lela bandi mangate baloba na bango tondo otondo baloba na bango tondo de tondo baloba na bango tondo 3 tondo baloba bango tondo yeah mama ngai na boya lembele ka bango lela bandi mangate baloba na bango tondo otondo ngam na komo tondo na 2011 na komi otondo na binisi mboka mobimba parce que za album na ngana betango Brazzaville ayibi akeli lango bambongo ngana tikala na kombo yango moto souffrir mais talent zokola kaka na sababu lo kwa naye église naye losambo nayembela nzambe mpona pambwama nayembela nkolo mpona pambwama natika kulumbe nzambe abenga ngai nasalela nzambe tanga bible tanga banga nzambe banga luka yesu luka banga nzambe banga naye église naye losambo nayembela nzambe mpona pambwama nayembela nzambe mpona pambwama natika kindoki nakoma nzambe nzambe abenga ngai nasalela nzambe banga nzambe banga tanga bible tanga
banga nzambe banga bolingo ya nzambe efutaka bien kosalela nzambe esalaka bien banga nzambe banga mbota trop Congo mobimba bambota trop quoi. Je suis là toujours en vie. Toyoki on a bonzambe kasi tembo ezo beta ndina lolenge mususu na yo beteli biso on a ndenge ya bonzambe c'est là veut dire que yondo zaki auteur compositeur nango et baloli balongoli nzambe batie yango na lolenge mususu ezo yoka na bandeko balandi biso bazomona bazoyeba déjà son oyo ezo beta epai ya Fali Pupa yende moto azo beta son oyo ya ndeko na biso sikoti Fali Pupa bimisi nzembo wana fali lokoti na wana nzela obeza peka na bato toza na bato mo entourage na yo bozalaka na bango bayeba soli bapesi au moins 1000 francs te nalia mbongo artiste mota Congo baonde baleba art na artiste te na lobi boye okoza na moto moko boye pembeni na yo zo yemba ya zo enregistrer pour le mokile ko motambola au moins zo enregistrer apesi au moins 1000 francs bolema lewa na simoki ka crino ese nini et beta bamuso za na bato mo bayaka bapesa au moins ba 5000 après basimba kei po toyoki wana et beta misiko lelo oyo musique wana beta mi pa ya Fali Pupa mais beta mi na maloba nzambe te et beta mina lenge mususu oyo ebeta mpo lelo soki opesa ngata musicien chrétien yembi yango ekoyoka malisusu te po ebeta mi dana ndenge mususu international na oyo ezoyoka na po nzambe mutasali biso tozala nga naza païen te na chrétien na banzembo spécial lokola anganga bolingo na nga nzambe nakosengala tata nzambe abetelanga satana bikoko ebele ya yawema jésus seigneur nzambe anganga bolingo na nga nzambe ouais nakosengala tata nzambe abetelanga satana bikoko ebele ya yawe koko jésus seigneur nzambe nazali mwana ya tata nzambe baninga batine bakota ndako ya nganga ye mpona bebisa bandeko na ngai baya babalaka te basekaka bango nzamba bolikambo yango yoka bien nazali mwana ya tata nzambe baninga batine bakota ndako ya nganga mpona bebisa bandeko na ngai baya babalaka te basekaka bango nzamba bolikambo yango anga bolingo na nga nzambe grand frère nakosenga na tata nzambe akokolanga satana bikoko ebele ya yawe gogo jésus seigneur nzambe anga bolingo na nga nzambe nakosenga na tata nzambe abetelanga satana bikoko ebele ya yawe gogo jésus seigneur nzambe pourquoi la vie n'a pas beaucoup bateau balingi bakomisanga moyini ya nzambe ye pourquoi la vie n'a pas beaucoup lembai balingi bakomisanga moyini ya nzambe ye bapanzi sango par-ci par-là ye balobi bana lemba bakobalaka te nzamba bolikambo yango anga bolingo na nga nzambe nakosenga na tata nzambe akokolanga satana bikoko ebele ya yawe jésus seigneur nzambe anga bolingo na nga nzambe nakosenga na tata nzambe abetelanga satana bikoko ebele ya yawe jésus seigneur yagilelo ngeboya mbindo nzamba molato grand frère propre nzamba manette patron lembo lokwa mutu na eza ya kobouger peut-être bato yaya sikoyo ndenge frère officiel et réseau du peuple merci international la journaliste elonge boya mbindo vraiment merci beaucoup frère officiel oyi kosenga message ni okoza monoko emeka ko aider biso parce que tout le monde toza mwana nzambe soinga na comprendre odi ezake obandaki ko composer musique oyo na composer tilelo na za chrétien bande bona biso pe bazali ko zwango ba memeli ebe pa mutu mususu to ko condamner ba musicien na biso wana te parce que bango pe bazaka bato OK so to le bito landela ayeba ngo wapi au moins ba akoy ko yeba ke emute pa ya mutu mais yepa zaki na mutu mutayela ki ne komi ndela mulai siko ndenge ozawana frère oui lelo na réseau du peuple frère officiel réseau du peuple merci na église oyo sambelaka apui nini o pasteur apesa yo oya sunga yo tangi ndeko na ye ozoyemba pe musique kitoko pasteur apesa apui na bini samboka lokola bakri oyo o bana balinga mingi lelo bayebi nzambe ai mama lobaki soko ke église kotala statati talela nzambe mama lobaki soko ke église kotala mavondoti talela nzambe lemba Paris mama lobaki soko ke kusambela
kotala Satan ti talela Nzambe Satan akisimbi enemi Nzambe Nzambe azobeta ye azoyoka te go bigogo ebele Satan akisimbi enemi Nzambe Nzambe azobeta ye azoyoka te go bigogo ebele yokeloko mosusu papa banga Nzambe malade kosilala Congo ayaya banga Nzambe pasteur Denis Les side kosilala Congo ayaya banga Nzambe malade kosilala Congo nzete pema mota pema ye Nzamba mystique ouais nzete pema mota pema Nzamba mystique tobetela Yesu mabokwe mabokwe tobetela Yesu mabokwe ai mabokwe mota beli Nzamba bikisi Nzamba mystique mota kondi Nzamba vimbisi Nzamba mystique tobetela Yesu mabokwe mabokwe koko ngala boya Nzambe te mama ngala ki m'eglise te Satan misuma vonda da koko ngala boya Nzambe te mama ngala ki ma Yesu te Satan misuma vonda da. Merci les grands journalistes et grandes sœurs propres. Vraiment merci. Et l'on est beau yambindo. Nzamba pambola yo. Pambola pe ouais. Lemba Paris quoi. Souci na yo mwana lemba, souci na yo lelo ezanini. Bandeko bazolanda yo, ba papa na yo, ba mama na yo, ba yaya na yo, ba leki na yo openza ba pamboli bango. Souci na yo ezalini ko bandeko déjà balandi yo na minute oyo ba comprendre déjà nino ezotumbisa yo po to pesa o loboko. Merci. O ndeko zotamba na balabala ona koluka mwa lisungia baskane ko to merci. Pour nous commissaire Nzambe, pour nous répondre à réponse à ce qu'a pour nous faire émission, na koyembela Nzambe adoration na sala yanga moko e sala bien. Natamula na principe Nzambe, nous na za moi ba relation na kota pe pas bataminene. Te wana oyemba una suka yo lobana ni loba moko ko. Ni loba nga suka na zo senga soutien na za jeune talent na ebi ballon dans rosa pas entraîner na kameza nga soutien. Soutien à Congo badmi babula kolia. L'autre coup fait là bas pasteur à Congo bas biso mission chrétien léger suna beta qui pas fali mais er makambo na bonga makambo belé le somoni we ranson JB fali pour pananzela o le linzala kabelo $1000 $200 mais bas pasteur en Nzamba ko sala et le ko ane boma Congo yango wana mundi mazana nzala tolé MSP $100 Nzamba ko sala bango ba provision na bandako yo monde ba boma l'église na bango pour rien et c'est le moment ya muké. Ok, bah pasteur, sur aux mission chrétien nous en valeur. À travers l'église, nous ça bien, mais à travers l'église, nous avons besoin malheur. Mais côté studio, musicien bika na art nezobima. A comment on l'est la moussa na. Parce qu'on a compris nos senga bandeko bayokio, on comprend les talents ali. Merci. Bacha loboko. Bacha loboko. Basunganga na betara ba studio, na liki ba mise be ba defa ba veste ba le canapé. Ngana l'équipe on a art. Mutu nous a ko bouger li. Non. Pour hôpital là nous a tozaka na souci à art. Merci. Areza, so na yembela Nzambe na yoka ngote. Mais so na za na mokili danger. Ba pexanga masanga na docteur na ngana sali 10 ans. Na mela cigarette ité na ebi bangité. Na yoka sur la bloc côté, na mamioté, na bela rimité. Ba pexanga masanga makaya, bombe na melakate, na li aka fufu mingi na melanga mo ba c'est ça. Pour na bukana na perte mémoire, il faut na yoka ba principe au docteur avec sanga. Bon, on a la famille, je salue toute la famille à moi, hein? Tout le monde bonsoir, bonjour, tout ça, c'est ça. On a la famille mounene, famille chrétienne peut aller quoi. Comme on a un frère Patrick Mendako. Pasteur basi basundoli balobika Nzamba kosala. Balobaka Nzamba kosala, mais si on n'a pas fallu pour pas kabelanga $1000. Donc ba mystère profond ba kota lol. Net il fallait pour pas. Je salue fallait pour pas merci. Ayembela bolingwa, so la nzemba fallait mingi, fallait à kota lola. Pour ayembela bolingo, bolingo. Oui, pour ayembela bolingo. Em to ayembela bolingo lingi toza la bomoko. Et bela ba pasteur ba mona Nzambe te, baza ba nyongo na ba futa ngate ka to kote studio. Nana za ba nyongo na yo. Bazé belé. Yo. Nana cri na ngana oyo pesa nga valeur, oui rapa ibanga cri oyo. Nang na pas pasteur tambuluko. Le
bakozwa liboma nzambe lelelelile lele bakozwa liboma nzambe na nango pas frère Mbuta Kamoka na se retrouvant na l'autre côté mais wera era yo kyanga yibinga Bercy la boîte yango Bercy la boîte yango lelelelile batokenga maboko likolo lelelelile batekenga krina ngai ngam na yaka na bonzambe naka na bonzambe pour na ndo travailler na orchestre il failli mais pas frère Mbuta Kamoka ko banzembo ngana ba krina ngana zoya ayebinga bientôt va na venir fèche na ngaba mais à outil poto je salue notre père là-bas à côté de Mongafu là avant na Mongafu la frère Mbuta Kamoka merci beaucoup Nathan aux attend la bango sauté bango ba mona ke bata ba mona batala na bango zoko ya parce que ba négliger bato baza na talent musique ezate lelo imba lokwa bakizenge baba bibobo baba e te baba te un des peuples de Dieu naza na talent tous les cris na sala ka Congo binaka lelo na Congo les grands merci lelo ba mission chrétienne ning ba pasteur rebelle ba même ba frère ba chrétien na fufo OK sœur na ngai manzemo très capital moto akoki kobika mpona kwanga te kasi na maloba nyonso ya nzambe longwa na yo satana yo moto mabe tikanga na umela na Yesu e moto akoki kobika mpona kwanga te kasi na maloba nyonso ya nzambe longwa na yo satana yo moto mabe tikanga na umela na Yesu e bisanga ya mokili ekotikala kaka nzambe moto apesaka bomoi nzambe moto apesaka makasi mpe na mitungisama te yango nasala fierté yango na tuta tolo te na makasi na yo yango ya ntango nyonso ekoki aye na makasi na ngai te na nguya na ngai te na molimo na yo yawe ntango nyonso ekoki na makasi na ngai te na nguya na ngai te na molimo na yo yawe ntango nyonso ekoki message na ya suka kasi na bayo bangolanda message na nga suka eza nazosenga bakretien mingi lelo babungi nzela bakomi biyemba yemba nalandaka mpe tro na ntango ya tro banzembo lokola baba bibobo baba e wana eza nzembo te wana bayeba baba bayembeli bababa nzembo kozala baba bibobo eza nzembo te banzembo eza ifo yemba banzembo lokola bandoki basuki batongi basuki bayini na ngai batikala na soni nakangolama na kombo ya Yesu kumisa mapona maso tesalelinga bandoki basuki batoli basuki bayini na ngai batikala na soni nakangolama na kombo ya Yesu kumisa mapona maso tesalelinga. merci bon merci na pesi mbote ya tro na bana ya Congo o balingaka ngai attaque artiste na bango joueur en mboka joueur apesaka ba spectacle eleng na ballon na pesi mbote ya tro naza na besoin ya lisongi na perte ya mémoire na sala na compagnie yango eza kaka keba te mais makambo eza bien mais l'état mutazoboma biso na Congo RDC nasengi lisongi na bato ya mbongo o balingaka tonton artificiel les réseaux du peuple musicien joueur en mboka na bukana moto nazo souffrir nalala pongi te nasali 10 ans pongi nalalaka te nasali 10 ans naoka sola biloko te na mamiyo te na bela rime te nasali 10 ans natala miroir te natala kitala te pona nini sini oyo epesanga mabe epesanga posa na kosa pe mutu mabe mais na banzambe nanga bundelanga na bukana église négligent ngai so nazala nanga ba mission ba fali pour ba jibe piana mais héros déjà naza à l'aise bazwa charge nanga na monde chrétien ba négliger na bangonga ti lelo banda na bukana motu chrétien moko ta ya katana lisunga kabelanga babenganga kaka critique koma asimba boye mutaliboma boye na boye naza na talent bato ebele ba mission moni bango bomona wana ba TV bazwa ba art na ngai babetela yango batota atolo fali po babeta drum na ngai oboyo kaka akitala ngona sema malembe bina nango na sema drum wana ngam na ba break naza grand drummer na Congo mais
nazo souffrir perte de mémoire libanais abambanga libende na motu na meme na justice congolais bakonzi basimbi pa parquet bakomobela babaki ya mapa nayebi na Congo ango tozoboma Congo be tobongisa Congo mutasali justice na Congo akote l'étranger likolo ya baki ya mapa tande na tikala bakonzi mboka bato ya mawa bosunganga naza kuluna te naza politicien te naza moyibi te naza artiste oyo nakoyembela motu nyonso ndenge nalingi mabe na finga nayembelaka nzambe me soko benga nayembela moto mbongo nzembo nakoyemba mabe na finga motu me nakangisaka libanais wana na justice na biso na Congo bato batangi classe ya droit bawela baki ya mapa congolais atikali na passe nakoma infirme nasengi na bato ya mbongo bosunga ngai naza na besoin nakota bascanner nazwa batraitement ntango mosusu esenga mpe nakende na justice balandela mondela na bien babengisa futanga motoki na nga oyo eza Congo ya mboka balibanais te soki nga nabetaki libanais na Liban me baboma ngai etande nga na souffrir naza engagé na compagnie boulangerie Mazo na Rabeti Maseke mikanda nyonso misala eza me ti lelo bafutaka nga te peuple congolais bato ya mbongo nasengi bino lisungi papa na nga Didi Kinwani moto asunga babola moto akombola mapata sunga ngai Didi Kinwani le monument à Congo moto abongisa tous les artistes à Congo Didi Kinwani oyo akondima yo te asala mokili na ye réseau du peuple yo star na oyo apesa oyo elenge oyo ka bavoka lokola bolingo na Didi Kinwani kotanga mbetala kitano na samba denge utokende jili ilumbe nanga omemanga nzoto mobimba na somba denge emebe yuku Didi Kinwani nalekaki kutu paraza nanzela naleka na kutana na ye eluka makambo mama ye olukinde makambo mama ye olukinde makambo Kinwani ye Didi sunganga nawe. Bandeko balandi émission to solo la yango na mamuro na pesi biso bambote bisika tozali ba chers internautes na biso bandeko ya Océan du Congo ainsi que bana bilaka TV ya mamour apesi biso bambote sika tozali ya mamour mona moso atombola nzamba Israël nzamba lola na grâce pengolu oya sala biso po ete kolala kolamuka ezali habitude wana yozo mona nganga na zomono ezara vraiment sujet ko kumisa nzambe bandeko ya mamour lelo ya mamour aeli biso nini na mokona milo lelo ya mamour aeli biso réalité moko pe vérité moko ya pasi na mawa oyo tokutana kinango bongo lobby tango tokende kotala bongo mama na biso mama Océan du Congo wana na hôpital ndeto kutana kina mwana mbali moko na nzela bandeko vraiment ya koloba mingi pa ya mamour ezate po mingi boko yoka mais nazo senga mingi na bandeko bolanda mwana mobali oyo bolande na bokebi bolande vraiment na bokebi botia pena misu pe matoi bolanda malam parce que loko zo sale bongo azali su yete azali su loko ngai na yote mutu eza ya kobeba donc tango zo landa ye luka oyeba sikoyo eloko nini esali ke mwana mobali wana akoma boye na yebi ke bato ya mayele bazolanda biso na minute oyo ndeko na biso ya mobali oyo atelemi liboso na bino bandeko nzamba za wapi justice oui justice ya nzambe ezali pe ezalaka na tana ngo kasi justice ya mboka na biso Congo ezali wapi ya koloba mingi ezali te bolanda mwana mobali na bokebi un grand parolier ya mboka na biso Congo bandeko aza parolier asali na orchestre lelo ba musicien na biso ebele oyo bakomona mwana mobali oyo c'est un jeune ya lemba mwana mobali oyo aza nanu na mayele na ye eza nanu kasi un étranger aye pona kobotola richesse ya mboka na biso parce que garçon oyo azali béni o bozolande na minute oyo aza béni parce que aza mayele aza parolier malgré muto ezali suyete mais bokoyoka bino mondenge azoloba bino mo bokoyoka po ye moka beti histoire na relater histoire na ye ndenge nini makambo yake kokomela mwana mobali oyo bandeko nanga aza parolier alobi na kotuka kana kokomate po awa na mboka na biso parolier aza na ye na kwanga malonga te akoyi kobeta na ye akepa oyo a négliger mo eloko ne apese mamsu $10 mais ye moko tanga kotikala alambi yango abimisa ngo ya lele yango bambongo ebele abi bongo azobika te na kene kobika ta na boulangerie botala likambe komeli parolier na kati ya boulangerie bisika ya kenda ye koluka kwanga na ye bandeko na ngai pasi na mawa libota na ye eza kolela pe moko akomi lokola moto aliboma na nzela batu bazali kolanda ye kabuya wana soki
osepeli kolakisa biso ekopesa biso esengo makasi bolanda image oyo na bokebi bandeko wana bauti kolanda ndeko na biso ndenge ni alobi po lelo mamour azali na eloko koloba te atikelaki bino ye moko alobela bino boyoka soki botali na bokebi bozomona ndeko aza lisusu te azali nde moto akokufa na bomoi bozomona azokufela kaka na miziki atotuni eloba likambo moko bozomona ye moko ezoya ere moko ezokima akomi bongo mpona nini grâce ya libanais congolais na kati ya mboka na ye Congo aza nyama congolais na mboka na ye Congo aza moto ya pasi azoka avoir même ko se défendre na mboka na ye te aleli alobi libanais wana azali alobi libanais wana azali na minute azo vivre menga na za ya kokufa likolo ya kosolola na kati ya musala abandai kobeta ka lisola match bino mo boyebi bala mbande balingaka match e libanais ko bamba ngana ko tia su ba commentaire ebele te libanais abambiye ayokaka solo te bambuma na ya zole kweya 10 ans aza moto na kokufa ndenge azo vivre wana eza ngolu nzambe nda alingi ye kwa za deja moto akokufa makambo ekena na justice kasi justice congolaise wapi justice ya nzambe ezali eza kosala po justice ya nzambe nde tozomona ke mwana mobali oyo azoloba eza deja justice ya nzambe mwana mobali oyo ndenge azolela deja liboso na bino eza deja nzambe azolinga deja yebisa bino ke bosunga mwana oyo justice oyo nzambe azosalela azodefendre yango wana mpo sino talingaki deja kokufa nzambe azopesa toujours seconde chance sikoyo justice ya mboka na biso Kongo bandeko baki ya mapa na relation po bango baweleli mapa bamoni libanais batala intérêt na bango bazwi mwana mobali batiki bazotinda ye akende koluka banini ya scanner ye moko ndenge avandi bo aza scanner soko bokotinda ye akende koluka na bahôpital bascanner na bahôpital kuna ke kotambola ndenge aza na docteur wana place o mama na biso océan azali docteur wana nde asungaka ye na mwa bakisi po epesaka ye babi ere moko yelaka ye pena soki abandi koyemba donc neti kaka lobi na ntongo azokende na ye omona docteur abengi ye apesi ye mwa tongo apesi ye kisi yango mona yaka wana ere nyonso koyembaka wana na kwe docteur azosungaka ye siko docteur wana mpe aza na makoki te bandeko na nga botala justice ya mboka na biso eweleli mapa eweleli relation mpo na nsima ya mapa wana quelque chose ifo esalema sikoyo bakonzi ya mboka na biso soki ezalaki mwana na yo ezalaki neve na yo cousin na yo propre okoki kowelela mapa okoki kondima ke justice ekata likambo ndenge ezokata mwana mobali olobi lobi kokufa na ye mpo motu eza nango lisusu te bandeko na ngai alobi abeta miziki balanga nzembo papa na biso do ya Congo mwana mobali atangi kombo na yo ingénieur na lembe pe aza na mayele azoyeba baadresse ya bandako na bino azoloba azopesa na baadresse bisika ni bovandaka bisika ni bozalaka donc azokosa te azoloba eloko ya yebi quelque part nzambe azosunga ye seconde chance yango bandeko nzambe apesa ye seconde chance biso mpe botozolanda topesa ye chance à vivre papa na biso do ya Congo alobi a travailler na quartier latin ba drum na ye ba makambo na ye ba son bato ba yebi muziki makambo ya mobala azoloba ya Nene Gonsalves mwana oyo alekaki epai na bino na yebi na batango na ba production bosalaki tala elongi oyo soko yebi ete me boyebi do ya Congo alobi biloko wana bandai kouta epai na ye fere gola kayembe shetemba kayembe ezalaki nango nde adoration ya église yo beteli biso yango na kayembe shetemba fali ipupa na ye ezalaki nango ya nzambe yo po beteli biso yango na ye ngai yeyo oyembeli yango fali ipupa yoka mawa bisika ozali parce que ye moko bandeko na kolanda ya zoloba soki azalaki na ye musicien ya fali ipupa oh Seigneur aza kokumisa bato ya mokili parce que alobi akenda koyema na ba église a travailler na église abi ba pasteur ebele ba okota lola te abi ba pasteur ba yebisa kaka nzambe akosala basali na nzambe boza wapi basali na nzambe boza wapi bosunga mwana mobali oyo azokokena kokufa l'état na biso congolais osenga scanner ba avocat bino moko boyoki ndenge azobelela bino alobi naza na posa justice esalama abi naza na posa justice d'ailleurs azali bandeko nanga bobenga biso bobenga mama océan bobenga biso tozali na ndeko oyo aza na posa sunga ye tonto alino moke miso ya nzambe papa kilame bino nyonso kuna ba papa na ngai papa na biso boketu ya yambo bino bobo bundela ke kolo libanda botala mwana mobali oyo ndenge aza kolela justice ifo esalema pona minute ya kokufa akomi lokola mutu aliboma le grand
sponsor na biso ya tosolola yango tonton Ben Kukelemena toza na posa na yo lisungi na yo ekota na kati na likambo oyo nzamba lola ko pambola bino toyebi ke mama Océan za malade kasi mama Océan soki abimi mama Océan akoyeba kosunga mwana mobali opo toyebi ete mama na biso aza na motema malamu papa na biso JKM likambo ekweleli bino na makolo botala mwana mobali botala ye na miso ya boyembi te botala niveau ya parolier auto perdre bana mibalo boluka bosala ba jeune talent oboza na poto botala mwana mobali oyo mayele yango ezokende sunga ye a travailler ta album na yo mayele yango ezokende nango na mabele ndenga za na yo ka lisusu lotaza muta okufa bazolande na nzela lokola mutu aliboma akomi salite ya kosakana te ndeko mama azotanga ka bato mbongo ba didi kinwani te biso tolobai bato mbongo ezande mutu azana motema ya kosunga ye wana mutu mbongo ezate oto zomona azana motema ya kosunga ye wana nde mutu mbongo asunga rapona ana intérêt te yango tobele bino bandeko ya Océan du Congo botelema bandeko bobundaka botelema pona kosunga mwana mobali yo yango eye justice papa olingo landela likambo oyo zwa mwana mobali oyo bosolola naye elongo na maman na pesi nzambe merci pona libaku malamu asala kete tokende kotala mama na biso Océan du Congo tokuta na elenge mobali opo topesa ye loboko nzamba lola alekana ko assister pe toyebi ke nzambe akobomba ye bandeko na biso tokuta ye na biso mbala sima na episode oyo koya ya sima tosolango na maman bandeko kasi bobosana te libala ya mwana ekufaka te maman aza toujours na posa ya ba voice wana eya po ba voice eza déjà ebele mbala sima tokoyeba kosala siko émission par rapport ya ba voice o bokotindela biso ndenge mama Océan kobima nde tokoyeba kokota siko na direct nde bosengaki tosala ba direct pona ba appel ya ba émission marque ya bongo nalingi bino mingi nzamba lola apambola biso bandeko wana bauti kolanda ndeko na biso ndenge ni alobi po lelo mamour azali na eloko koloba te atikelaki bino ye moko alobela bino boyoka soki botali na bokebi bozomona ndeko aza lisusu te azali nde moto akokufa na bomoi bozomona azokufela kaka na miziki atotuni eloba likambo moko bozomona ye moko ezoya er moko ezokima akomi bongo mpona nini grâce ya libanais congolais na kati ya mboka na ye Congo aza nyama congolais na mboka na ye Congo aza moto ya pasi azoka avoir même ko se défendre na mboka na ye te aleli alobi libanais wana azali alobi libanais wana azali na minute azo vivre menga na za ya kokufa likolo ya kosolola na kati ya musala abanda ko beta ka lisola match bino mo boyebi bala mbande balingaka match e libanais ko bamba ngana ko tia su ba commentaire ebele te libanais bambiye ayoka ka solo te bambuma na ya zole kweya 10 ans aza moto na kokufa ndenga azo vivre wana eza ngolu nzambe nda lingi ye kwa za déjà moto kokufa makambekena na justice kasi justice congolaise wapi justice nzambe ezali eza kosala po justice nzambe nde tozomona ke mwana mobali oyo azoloba eza déjà justice nzambe mwana mobali oyo ndenge azolela déjà liboso na bino eza déjà nzambe azolinga déjà yebisa bino ke bosunga mwana oyo justice oyo nzambe azosalela azodefendre yango na po sino talingaki déjà kokufa nzambe azopesa toujours seconde chance siko justice ya mboka na biso Congo bandeko baki ya mapa na relation po bango baweleli mapa bamoni libanais batala intérêt na bango bazwi mwana mobali batiki bazotinda ye akende koluka banini ya scanner ye moko ndenge avandi bwaza scanner soko bokotinda ye akende koluka na bahôpital ba scanner na bahôpital kuna ke kotambola neti aza na docteur wana place o mama na biso Océan azali docteur wana nde asungaka ye na mwa bakisi po epesaka ye babi ere moko yelaka ye pena soki abandi koyemba donc neti kaka lobi na ntongo azokende na ye omona docteur abengi ye apesi ye mwa tongo apesi ye kisi yango mona yaka wana ere nyonso koyembaka wana na kwe docteur azosungaka ye siko docteur wana mpe aza na makoki te bandeko na nga botala justice ya mboka na biso eweleli mapa eweleli relation mpo na nsima ya mapa wana quelque chose ifo esalema sikoyo bakonzi ya mboka na biso soki ezalaki mwana na yo ezalaki neve na yo cousin na yo propre okoki kowelela mapa okoki kondima ke justice ekata likambo ndenge ezokata mwana mobali olobi lobi kokufa na ye mpo motu eza nango lisusu te bandeko na ngai alobi abeta miziki balanga nzembo papa na biso do ya Congo mwana mobali atangi kombo na yo ingénieur na lembe pe aza na mayele azoyeba baadresse ya bandako na bino azoloba azopesa na baadresse bisika ni bovandaka bisika ni bozalaka donc azokosa te azoloba eloko ya yebi quelque part nzambe azosunga ye
seconde chance yango bandeko nzamba pesa seconde chance biso pe botozolanda to pesa chance à vivre papa na biso do a Congo alobi a travailler na quartier latin ba drum na ye ba makambo na ye ba son ba to ba yebi musique makambo ya mobala zoloba ya Nene Gonsalves mwana oyo alekaki epai na bino na yebi na batanga na ba production bosalaki tala elongi oyo soko yebi ete me boyebi do a Congo alobi biloko wane bande ko ute epai na ye faire gola Kayembe Chetemba Kayembe ezalaki nango nde adoration ya église yo beteli biso yango na Kayembe Chetemba Fali Ipupa na ye ezalaki nango ya Nzambe yo po beteli biso yango na ye ngaye yo oyembeli yango Fali Ipupa yo kama wa bisika ozali parce que ye moko bandeko na kolanda ya zoloba soki azalaki na ye musicien ya Fali Ipupa oh Seigneur aza ko kumisa bato ya mokili parce que alobi akenda koyema na ba église a travailler na église abi ba pasteur ebele ba okota lola te abi ba pasteur ba yebisa kaka Nzamba ko sala basali na Nzambe boza wapi basali na Nzambe boza wapi bosunga mwana mobali oyo azoko kena kokufa l'état na biso congolais zo senga scanner ba avocat bino moko boyoki ndenga zo belela bino alobi naza na posa justice et salama abi naza na posa justice na d'ailleurs azali bandeko nanga bobenga biso bobenga mama océan bobenga biso tozali na ndeko oyo aza na posa sunga ye tonto ali no moke miso ya Nzambe papa kilame bino nyonso kuna ba papa na ngai papa na biso boketu ya yambo bino bobo bundela ke kolo libanda botala mwana mobali oyo ndenge aza kolela justice ifo esalema pona minute ya kokufa akomi lokola mutu aliboma le grand sponsor na biso ya tosolola yango tonton Ben Kukelemena toza na posa na yo lisungi na yo ekota na kati na likambo oyo Nzamba lola kopambola bino toyebi ke mama Océan za malade kasi mama Océan soki abimi mama Océan akoyeba kosunga mwana mobali opo toyebi ete mama na biso aza na motema malamu papa na biso JKM likambo ekweleli bino na makolo botala mwana mobali botala ye na miso ya boyembi te botala niveau ya parolier auto perdre bana mibalo boluka bosala ba jeune talent oboza na poto botala mwana mobali oyo mayele yango ezokende sunga ye a travailler ta album na yo mayele yango ezokende nango na mabele ndenga za na yo ka lisusu lotaza muta okufa bazolande na nzela lokola mutu aliboma akomi salite ya kosakana te ndeko mama azotanga ka bato mbongo ba didi kinwani te biso tolobai bato mbongo ezande mutu azana motema ya kosunga ye wana mutu mbongo ezate oto zomona azana motema ya kosunga ye wana nde mutu mbongo asunga kapona ana intérêt te yango tobele bino bandeko ya Océan du Congo botelema bandeko bobundaka botelema pona kosunga mwana mobali yo yango eye justice papa olingo landela likambo oyo zwa mwana mobali oyo bosolola naye elongo na maman na pesi Nzambe merci pona libaku malamu asala kete tokende kotala mama na biso Océan du Congo tokutana elenge mobali opo to pesa ye loboko Nzamba lola alekana ko assister pe toyebi ke Nzambe akobomba ye bandeko na biso tokutana na biso mbala sima na épisode oyo koya ya sima tosolango na maman bandeko kasi bobosana te libala ya mwana ekufaka te maman aza toujours na posa ya ba voice wana eya po ba voice eza déjà ebele mbala sima tokoyeba kosala siko émission par rapport ya ba voice o bokotindela biso ndenge mama Océan kobima nde tokoyeba kokota siko na direct nde bosengaki tosala ba direct pona ba appel ya ba émission marque ya bongo nalingi bino mingi Nzamba lola apambola biso.